Bon week-end à tous les abonnés, vous qui allez suivre cette petite vidéo, bisous et belé, coucou et belé, depuis de là où vous vous retrouvez, hein, donc surtout ça, un enseignement 193, place au Balia Kaka Bio na Kinshasa, Made in Kinshasa, Mana et chez vous, merci beaucoup de m'accepter. Tu es quand une petite vidéo, du solo Warrior, Warrior, poupette, mélomane na bonne musique, na papou. Aigle supérieur, aigle suprême, les guides, les précurseurs, Konza Barena, artiste ou Atika Barena, na défaut, artiste légendaire, les chouchous d'Afrique, oui, Yende Fali, Poupa, aigle, ya Homo Bafana, tu es dans l'histoire d'Ango. Rapidement, quand vite fait le autobus, tu revends daté parce que tu as déjà à Kosepe la nini à Kosepe, ça c'est pas warrior. Le mana aka le mouvement, le auto ningana, ok? En passant dans ce ETP heureux anniversaire à Cyprien Nzolo, à gagner bango tongo, continuez qu'on gagne bango. Et si vous êtes né également aujourd'hui, en tout cas, je vous fais des coucous, de câlins, pétillants, heureux anniversaire à vous qui me suivez en ce net moment. Warrior, mais avant, totalement affiche oil. Affiche oil est une nouvelle affiche, Yaya Jossar Nyo Kalongo. Yaya Jossar a changé d'endroit, mais la date n'a pas changé. C'est-à-dire, le 4 mai, au lieu de Luton, na yuke toujours, mais tu sais qu'on a Londres. Donc, Yanning Tari, a yoki ba eko émission. Batu ba bengi Yanning Tari, balobi te Yanning Tari. C'est la biso ya Jossara bandana nous na London. Donc, na 4 à Londres, le 4 mai, Zaiko na yo, Zaiko na nga, Zaiko na biso tout pour Zaiko to conjugango au pluriel. Ya yo, yanga, ya biso tout. Le 4 mai de cette année à Londres. Donc, tout ça pendant à Londres. Bana UK, ban Angleterre, ban Switzerland, ban Paris, ban ya Bella, ban Mokili Mobimba, ban Rotterdam, ban Nzinga wana tolobi ke ba mboka tuto bima. Toko takakotaka déjà. On a fait un avril ou on a début mai parce que bisonga nazaiko toza déjà wana ngako mana nazaiko toza déjà wana nana bolandi melangai parce que toke na fête nazaiko au grand complet Jossar na ba musicien na Londres le 4 mai. Bienvenue Bobanza na Londres mbora basilou ba dia tati père ali ke ba petit mbora ba papi qui vous chéri di passe à monter ma street qui vous toza ko ya wana ba warrior bonne et belle nouvelle hein. Bon, hier na vidéo moura mouké na habité. Laurent n'a aucune prière, et coquille, n'a pas sali vidéo vraiment à la hâte, c'était vraiment à la va-vite na habité. N'a qu'à prière le samedi, manda chante à Kobeta awa, bo benga bande qu'on a bino ba na vacances na kin. Bo ebisa bango ba ya tout de suite na 18h manda chante à Obeta awa. Avant manda chante na lobby, non tumbela mano luba kimbisi na ba Jenny seti, to tumbela biso ba tata ba warrior, to tumba mbisto lia, mais na ça non vidéo. Oui. Vidéo na yango pour ko féliciter bino ba warrior. Ba warrior boza toujours d'attaque. Et boukeli, ba hôtel bozo bouquet, ba tu ba tindelinga ba hôtel baza ko bouquet pour na ba reine na biso le 6 na le 13. Kalamingi te awawa na juillet. Il y a Lyon, na ya Bordeaux. Mais nabi me ba warrior. Qui vous a créé ba warrior? Ba fanatique lengibo et to so bino wapi. Picture Douglas, Bambela Bangwa Fichouana. Le 6, le 13, Babiye commis déjà qu'au Sila. Neko benga bino ba warrior. Bino batubole laka. Mana, biye sili, wana biso ba congolais. Bosom baka toujours en retard. Fali ateka babiye na ngandate. Ateka babiye na bangandate. Na ba malewa poto te ba catalogue plus a poto te. Fali ateka en ligne. Beaucoup en ligne, beaucoup de biais aussi là. Ndeba warrior na ça senga surtout biso communauté na biso ba congolais. Tout ça la maramukito mais toujours en retard. Tout téléma déjà to somba babier. Tout téléma déjà to somba babier parce que mukolo yango to rolinga na biso te mutu boka loba que mais ndenge nini. Salwana eza déjà na ba place nango o to yebi que 16 000 côté mso 11 000 et demi. Donc pour na ba warrior et veut le côté Tolingi lelo avant de comme à minuit, tu es soldat confirmé. Parce que soldat il y a ba warrior, soldat il y a ba warrior. Nani a ka confirmer ngo ezaka ba arena wana ba grande salle wana. Bon monde ba ka publier que Fally Ipupa a fait l'affaire. Nde tozo senga que Fally Ipupa oza kit complet pour ana nyoso. Ana talent, ana danse, ana beauté, ana yembeli, ana pese lengi, ana qui est wana to senga que
muto zanga te muto raté te boye un couple moko boye et dérangea papa dit na veille DMC jour ka ya arène à Paris la Défense na 19h couple on peut talanga ezotalanga na 19h papa dit mais biso ba bien ça tendeni les mêmes jours bo vendre na porte pour s'intégrer quoi faut les artistes internationaux ba bien fallait être comme raté to ndeto bandela na banganda mobo et puis jour artiste abetaka concert et ça jour ba déranger artiste té bozala ko botika artiste se concentrer pour appeler sa biso ba de la renta ba seul amour tu comprends appeler sa biso ba kit complet après ça biso ba je t'aime après ça biso ba sana après ça biso ba m'aider nyoso wana fallait pas ça concentrer le même jour à 19h comment beaucoup ça na manière na mentalité ben artiste artiste bon comme ça to kota ndeni naza na bana 5 couple moko ina bana 5 to boité soit disant relation pe beaucoup ça nango quelque soit relation beaucoup ça na artiste to boité mais ba che billet bo son baba billet et ça à 19h té à les 6 ne boyo déranger fali et dans les 13 tende boyo déranger fali bo banda déjà héros yoko somba babillet ba warrior bo bouquet hôtel na bino fait comme bandinga msuba ça déjà bo banda déjà ko bouquet hôtel na bino toza ko 50 sold out ba warrior maraba ba voisin talibiso et talibiso te Dominique Litanda dome et talibiso te belele na mbongi skin ya ba voisin street yende et talibiso te nana ipupa et talibiso te bongozi ya ba voisin talibiso te de kos mukoko maté mobile du CBC motorozanga zate ane okaka calendrier no ebimité tozui 2 dates ba warrior mais boye ba keza calendrier te pour calendrier ya somo ya 001 ezako ya mboka batara Marie Paul Wanzengi na rale États-Unis on a to tambola likolo nango to tambola likolo ba mboka nyos tuana grâce à Fally Ipupa oui champion d'Afrique ye wanande oazo sepelisa biso o lelo na actif na aza ko compter 6 arènes 6 grandes arènes po o pe kutu et non plus arène na mike ba 16000 wana niveau Fally te mais to sa penini hein abeta kaka parce que ton lo balikambo yo Fally Ipupa a s'autoproduire raté Fally Ipupa ateka nanu mutuka te po beta concert na ye a s'autoproduire Fally Ipupa nanu ateka lupangu te ataka tikata lupangu bon po beta concert na ye Fally Ipupa exemple ndele producteur ya ba haute taille ya ba haute facture nde ba yaka kozwa Fally Ipupa caché combien moi je ne discute pas il y a Madina qui est là il s'en occupe Madina sali affaire Mano Lubaki Azawana et dit Badia Tazana et Jiki Tengazana se fait la merveille et Bon Petazana B52 Balondo à Malor Azana Coco de la Sopera Azawana Soule Kauka par Zouzoupe Aza bon ça l'affaire Nana Yaka na Yemba na Beta et toujours le Bakena Barre Nango Fally Ipupa o Yemba T ah Nana Boula Mouta Pesa Bissonioso Dépole beaucoup à mon sang Mouta Pesa Bissonioso Na Bana Mikie oh là bah comme il retient ça bango Fally Ipupa ça professeur Moussala na niveau moko ah l'aigle c'est quoi l'aigle c'est Fally donc du coup l'aigle c'est qui c'est Fally ba professeur bazui Moussala ko convaincre bana ba bimisa bango na mutu ba ko bango que l'aigle c'est toi c'est un oiseau bana bazo ko comprendre te ba boy ba professeur na bango que l'aigle c'est un oiseau bango balingi ya elle professeur elle rey mago Fally zo pesa cour hein na bana ba 2 ans 3 ans l'aigle c'est quoi c'est Fally Ipupa elle professeur jour on toyemba pona bana na ba yebi banzembu na oyemba te wana force ba tube force ba belle chanson ba belle mélodie ba warrior to sa zardete biso to somba parce que calendrier za robima photo landelango stade de martyr mi balé il faut peut to chamayele le stade de France il faut to chelango maele parce que papou a ratakate parce que papou il y a des charges à musique à Congo parce que papou tena ebité roi donc sori était référence exacte botalara na batone ba mo pesa ba ordre c'est-à-dire nanjora na e apesi ordre ba tosi ordre bongo ba tosa papou te les guides ba tosa été donc yango na biso mo photo bando sango bien pour biso de to laxanzela n'est-ce pas Charoston ya ba keli Charoston beau frère propre na peso bambo te place aux ali kiki kangala Matumulumba, ya Pichumulumba, tout le monde en a kalamingi te. Parce que ba arena ngo, biso nde toyebi makambo ngo. Po Fally ndem tabanda likambo encore arena. Fally ndem talakisa biso ba arena. Fally ndem tabanda ko beta na ba arena. Mabeza, on est ramboka, tu mabeza.
baloba ke moi mokia beta ka pembondo bakolo babina mais ce qu'on est pensa binisa mboka mobimba azo beta penza mbonda et mboka mobimba so bina au rythme ya fali, c'est-à-dire suivez les guides bokoto sa bokolanda et ça biso bien et ça on a musique pe artiste mboka na biso, n'est-ce pas? Patrick Ilanga, beau-frère propre, na pesho bambote, toza koya, Bradok de Sarcelles, toza koya, Cyprien nzola gagna bango tongo, toza koya, parce que calendrier na lobi bien zakobima, bino bamonira rien na ba fiche, mais calendrier est zakobima. Merci beaucoup na fali, sera ma voiture peut connaître silité, papa posa kokabeleki, papa zo kababa visa. Papa mema biso na haute saison. Prix à billet et la prime au na janvier, février, mars, avril. Ah, fallait pour pas dépenser quoi. A mema biso poto na haute saison. Tala biso mupiko. Tokenda ki peut zongi, peut to kende lisous. Papa kaba. To benge bon. L'ange du bonheur. Fallait papa kaba. Naki kaba na Dubaï à Bendikar. Naki kaba na Masoudi à musicien à Bendikar. Tolo balentinini na minute otati chimbula yaki kina zongi poto kasangi dia yaki kinya zongi poto billet ya papu chimbulu master na ye l'ange du bonheur artiste aboito lo belete artiste aboito to be banana ye na boyi na kokate wo telo ba bolaske nana wo tozana fali toi du bon côté de l'histoire na telemaki na comme na ngapa na suka tolobika que Dominique Litenda Dom Rodrigue Matin le prix Nobel de la joie. Maman Bonheur 5 étoiles a koya pe le loin en avion et Mabe Maman Bonheur 5 étoiles à Zakoya. Chimel faut l'auto ça émission Kalamingi te fait tout ça la lelo mais je suis trop prise misale belé là que ça bango image à Chimel faut l'auto ça la émission na hier na deuxième semaine prochaine mais azape na nzembo wa isinga bimana managelenga. Parce que tonton na ye fali poupa atikeli libre choix ya luka mutu na yo discuter montant na yo ponga na koyemba na yo bon siko yo mwana aigle aza aiglon bozo chimel faut l'hôtel roi chimel wana ya ba njonjinga bandere osala chimel abeti 3 arena amuninga artiste moko souté aza sou muninga chanteuse mon côté chimel follow grandeur à chimel n'a caché à chimel follow en tout cas on a niveau tata na aigle te mais par rapport à aigle royemba na kati il faut que solo la kitoko j'ensima si force Italia ba signer kuna ba yemba te hein choisis ma tête éternité ba yemba te pour papa ko palola ngo kitoko na chimel follow ana nzembu nezo bi makala mingi te mais yemo ko pe aigle to cause 3 ezakoya ba bon pe alingala ba nzembu moko ezakoya Dekos mukoko ba dekos Maté Mobindi CBC Maté Mobindi fali pour pas fali ou rien naki pensaka vite fait debout Zaïko le 4 mai grâce à Ning Tari Tolobi à Londres lelo a pas la biso na catalogue plus manda chanta ko palo la banzembu tout barumba tout bakulutu batikela ye pour ça la ngo kitoko sam chitu cheke vara maintenant rozela yo ya sham kala mingite Dominique Litanda Dom moi na papa mukolo Rodrigue Matin le prix Nobel de la joie. Belele na mbongi skin de moi-même private chauffeur nanga Nazaroya. Hein? Master nango kimara boulot moko boepo a sepel sangaka to kota to somba to pona. Ma private belele na mbongi kala mingi te Nicolas Rotanga boduga ya Paris wana. Moi une semaine papa bi boduga beta ta tour hein. To kende to beta ta tour moyeleki moto peleki ya kolamba lamba. Donc Nazakoya avant le 10 mars Maana na papa dit toi na poto moi une semaine car ya malili fraîcheur et ça biso très bien turquoise et souhaité mutola ndenga sola na nzambe na et puis toi rana fali quoi toi rana champion na ebi ke puis kanda na minute oyo mais angulu a raté ba me ba ngulu te yango to lobby batu ba Hollande fali merci bolanda bien faut bosombe la batu bakar faut bosomba ba billet et ça problème hein mais nayebi ke boko kusala ngo po grâce à Fali Poupa mutuka balobe amemi bato mafinga lelo tout le monde doit même appeler bato mafinga donc Fali Poupa za guide na nyonso aza champion na nyonso za guide na nyonso biso totala mambo batu te ba warrior focus
2 arènes na biso ba Warrior focus Lyon à Bordeaux si to comme à minuit toyoka son bon partager vidéo bon s'abonner n'est-ce pas yana nga lenjuluka be Chantal Bomolo gros bisous place aux Ali ba Warrior na biso tout ba tutu bolinga biso nga pe na pesi bino ba gros bisous na zoya pe na image ya voiture pe ya Masudi te Masudi akota kakao to cha image ya Masudi kakao Masudi akota te to sa ile page na ye bo to ta rende to salango nana bola pa kende ko kuta na pena Warrior moko ta ki ko lukande biso alo biso na bina vanda na za bino na changu na mona bino ten ayaki cha ba Warrior ba lobi nini après vidéo na o bola nda vidéo muso ezo kota bo cha maele ba Warrior bo partageaka bo commentaka bo motiver biso et ça biso très bien parce que vidéo eza ko kota ndeto lobi ke to kutani kala mingi te na kozonga tout le jour pona likambu o ya barena je suis obligé à koya tout le jour kosolola ka ke bieti e kosila tom sunde na pemi mais kopé ma peut pas falloir aux alate parce que et pas falli pour pas calendrier ba date eza kobima falli pour pas kozonga poto kalate rep na kinezo continuer a kozonga musala ne o ayebi ko sala ya ba studio un artiste responsable un artiste respectable un artiste visionnaire un artiste oyo discipliné toloba exemplaire modèle a kozonga poto studio ayaki à tous les jours azaka na répétition fallait pour nzamba peso makasi et l'autre ko senga nzamba peso makasi tous les jours osalaka apt nzamba bomba nzamba batelao picture to comme na suka vidéo lelo ezaka ya oyebisa bande ko na biso ke toza koya Lyon na Bordeaux biso nde bakolo cop biso nde bakolo nango ba Warrior nde bayebi makambo ba arena ba Warrior nde bayebi histoire na bango na ba arena ba producteur bayebi ke précurseur o ba lukaka a texara bilamba na poto o asala ke na poto ba hôtel etonda ba restaurant etonda eza fali pupa kala mingi te za roya de Cosmokoko toza kala mingi te na nzela makolo eza na nzela OK papi ngimbi michuri itele mukili ngando beau frère propre merci beaucoup mon beau mingi rolobeza mais tande na préféré na passer message na temps oyo OK donc tolobi ke fali pupa to silisa ba billet lelo sous le cas où par zozo ya miliki ya biso moko et dit ba dia ta belle homme est toujours na pointe oui to silisa ba billet lelo to silisa ba billet lelo 50 balondo ma alors to silisa ba billet lelo ejiki tenge ya ma Chantal Masidi moi na maman Mabéa, je pense à toi, la maman de Fego, maman Yvette Balondo, moi, maman Bokilo, maman Badiata depuis Belgique, gros bisous. Donc, tu comme pensa, Nasuka Yasuka, Botali affiche, Yaya Jossard, Douglas Chali Soussou, te déplacer à Luton, tu es un concert à Londres. Vous savez pas à Londres, Bolinga Boet, papa qui vous silou Badiata. Bolinga Boet, Jean-Noël Tigre, Bolinga Boet. Hein? Donc, tu zui concert ayé à Londres. Luton, tu as commis sur place. Grâce à Yannick Tari, Zaï comme Obimbe Rosala, Anna Zaï comme Obimbe Rosala en place. Alors, on a passé tout oyo, besoin qu'on partage, besoin c'est pas un abisso bambo tebele. Tata Flo Mangenda, gros bisous. Gucci de Bruxelles, gros bisous. Olivier Matombi, gros bisous. Thomas Moussei, beau-frère propre, Thomas Moussei, très serviable mon beau. Franck et Fouala, Christian Lukusa na Roubaix, gros bisous. Gros bisous na bayebanga boza tellement ebele oboyambanga kitoko ebele moi natanga biso na bémission nyonso tout de suite ezate na sali debout parce que j'ai des gens là-bas qui m'attendent OK Mano Luba qui m'a no Romanox toza kuna toza ulia toza fete ya mboma ndeka biso tosala en family Warrior tokutani merci bye.